Mobutu akufa e Kabila longwa e Fati onde mokonzi. Chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a adressé un message moko ya réconfort et encouragement na 10 200 recrues de la forces armées de la République démocratique du Congo FARDC en formation na base militaire ya Kitona. Na qualité na yé ya commandant suprême ya forces armées et la police, mokonzi ya mboka son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité une base stratégique Oyo située à 600 km de la capitale congolaise na province ya Congo central. Prenant parole, Mukwantombolo Fachi Beton a réaffirmé qui engagement na yé ya ko redonner na ba FARDC prestige na bango. Na préféré na bandaka kolakisa bino na ba acte bokomona bino moko ndenge mapinga na biso ekozwa valeur ekozongela valeur nango ya kala pe ekobanda kobangisa banguna nyonso oyo bakozala na makanisi ya koatake mboka na biso. Makanisi na bino nyonso botinda yango na mosala oyo etali bafamille na bino oyo etali kolia na bino kolala na bino kofanda formation na bino botikela yango ngai bino bozala nde na mosala na bino. Nazali kosepela makasi na komona te bana mboka na appel na lansaki le 3 novembre ba telemi na ba 26 provinces nyonso oya mboka na biso Congo balobi bakokufa pona ekolo na sepeli nango mingi esengeli pe ekolo ezongisela bino longonya yango wana nga mokonzi ya mboko na obi makambo na bino etali bengai sikoyo bapasi na bino ezali ya ngai sikoyo. Esengeli boyeba que chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kocha nyonso en œuvre pour la mise en place ya véritable industrie ya défense. Keyo. Pesa mando ki osine nikanda toko tawanda to bare bango.